na mama esalaka nde ezalaka kaka we safilenga na tete wana toala sa pe na biso na Josiane Mondele tobenga Josiane. Oui, allô, Zomondele? Oui, bonsoir. Béatrice Nzao. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ezangai Béatrice Nzao la perle noire na bengi ozan direct na site na biso e mayaka pongo News TV. Tozo lobela sira faire mi José ndenge ba agresaki ye. Toyokaki pe beko elobamaki ebele siri yango ya bato mi presque ebele baza victime na makambo yango. Malgré ça, biso toyebi que non avant makambo oyo ekoya yo déjà na mi José boyokanaki bozalaki déjà bien par rapport biso no toyebi to landaka ozalaka hypocrite compte tenu kutu ozalaka yo moko baloba seul contre tous pona ba vérité na yo olobelaka bato yango wana po komona makambo oyo ilingaka ozala nde yo mutu ngaka ozala victime na makambo aboye mais Nzambe Dieu grand aelwanaki yo et il y a pas ya mi José malgré ça passe tonto y a ba information sur il paraît bozo soutenir ye bozo ki ndoko tali na hôpital ba téléspectateur na ngai baza posa ba ye ba information sur pa na yo yon ngana tout no quelques questions ce que ko accorder ngai. Merci na bato landa biso, merci vraiment na bato pe ba zigmata ko za tant pour l'émission na yo et merci na monde entier. Et peut-être les émissions liboso bien on en le bas vraiment na zaki tranquille mais le na comme moi tranquille en fait il y a 2 jours en yo na zaki à l'aise et bah sur ça bien vraiment dingue au lobby na déjà dès le début to daki na ba problème na mi José tout le monde à mon akango et ceux qui m'ninga loki a singyo pardon pour la makambo nyonso so m'ninga singyo pardon yo okandi pardon wana c'est que nzambo futo mabe. Rami José a signé un pardon, na reconnaissant la salle makambo beli au pas d'accord aussi de bongi c'est qui camarade. Les on était ensemble deux ans un problème que pour la limbisa yé pas limbisanga. So nzambe kutu to singa chaque jour de se mabe de singi pardon bon monta mokili o asali mabe yo singo pardon pourquoi on pardonner été. Na limbisa mi José pour les vrais parce que na amour né jusqu'à maintenant si parce que na amour ami José. Et voilà de quoi le bosser na loba parce que déjà deuxième chose les alliés qui ba lobi qui ngana triquer mi José. Na sola kina mama leo na soza na hôpital na depuis tongo na sola kina mama ebisinga yo muto triquer ninga soki ba message et tout mama moni o nga na solo na ba audio na tindeli par rapport malgré ça ba bêtise mais ça ba audio na tindeli kina na prouver que nazali pour na wana tina triquer mi José to solo la bien na zona ilo côté ni contre mi José c'est ma sœur je l'aime bien et le ko eza siko eza nini faut to lo bana bana bato ba mukiba comprendre de lo mi José aza victime makamwane za kingai oui za kingai dernière fois aba oto na ndapu nanga babuki ndapu nanga babuki porte nanga babuki immeuble nanga na bimena kuila moto immeuble kilo na boka kuila moto et baby tikaro donc naza a fana ki le tribunal na bango naza a syndicat ya na immeuble donc il fana longwa na immeuble nanga parce que syndicat mo petit fana longwa na immeuble donc il faut pas bimisa biso dozo bima na immeuble donc tout te kanda o ya rapide pour bazo bimisa biso par rapport à la suite ba salaki mais ezaki loko moko boy ba préparatif yango ngai naza na bato o na poko loka mapete lelo na ba m'expliquer pour déjà problème esalami ya mi José na ba no location na ba no kofinga ka na ba na ba mama ba tatate naza sina tawana te parce que monde a déjà moni donc il est moni o ne c'est salami tout qui demande rappeler sur ba kanda kofinga tout ça ça même chose pareil et lokanga na lobeza boye ngana kenda ko luka moi ça likangwa loma na kene na arme te na kene na motu te na bunani na maboko na nzoto na simba arme te soki bomoni ke bozaki écrire ba si boza 4 contre mouvement bozaka obligé te bozwa arme bobundi te nga na boyi te na lobi te ke mi José za bien za sain mais to finga naka bango ba finga ka biso be to finga naka na zoluka video omoni video oyo ti ko salama oyo na ba teka ba détail te et Chantal a finga biso pe doza na droit ndeti nga José na banda kofinga nga abana nga arolakisa nga ti bamakile tanga na histoire oyo Chantal mukazaki devant lelo ntango abandi rando na Chantal appuye bato oyo bazaki devant mi José abandi rando na Chantal appuye bato oyo baza devant na ye baluka problème na mi José
mi joza finga bato te de monaka te mwaka ndenge olobi mais ngai nafingaka po bato balukilanga baproblème te ma na comprendre ke ngai depuis nazwa telefone nakendaki kobunda mpo nakendaki naki kobeta ata mwa moke amanke nga respect nake kobeta ye na corrige ye estili nazongi na nga ndako depuis wana na comprendre ke banda nazwa telefone makambo oyo ngai nayokaki basi oyo bakati mi josé nde bandaki kopropare bozwa 4 personnes babeta bango parce que dosololaka bien soki problème mwana na mwasi aloma singa nabengaka bango donc ntango namoni ozo ya bongo ozo asuka na sala na banga na kosalaka lisusu video ya barando te na kofingaka te vo meme na ntongo nasilikaka nasingaka na banga isite bamama bapara bato nafingaka na banga na kofingaka lisusu te eza loko bahistoire ezodekale na bainternet bakoma ozosenga bavideo obosanaki aka bato baye kosala ngai ngai naza ndema te ngai naza moto ya show oréagi na réagi parce que bazalaki na baarme so ezalaki baarme te ta mosusu na bimai na bango bozenga dobomana bayenga bayelanga bambeli ndenge bateki bayelinga bambeli bayenga tuteur ndenge na ye bate basalanga mabende basali ni josé mpo naza shosho tolona ye bate nani akufa na biso na bango me ngai na oloba boye bana nazwaka telefone makambo nyonso epela fi oyo bomoni elongi mabe nafinga na ngai esi naza besoin ofinga te bolimbisa nga fi oyo bomoni fani so botali aza na ene na ye jour ayakosala video na immeuble na nga ayakofilme na immeuble na nga Béatrice na otuni telo ba audio comme so tango na site na o eza pe bien nazotino des audio na WhatsApp lelo yo moko ozwa yango te na site nomona kasi sote makambo ebandaki ntango nakopaki telefone banda bandoki yaya ifo natika nasiki telefone bandoki nasiki rando nao natikaki nakipaka bango te nakipaka motu te ti lelo nakumbaka lisusu motu te nasalaka lisusu video te namoni ke bazoluka nga na ndenge molili fi wana fani na problème te Chantal doyebanaki na monde na to internet aza yaya na biso na logique des choses aza mokolo ata doswanaka na ye mpe pazoka mpe motu nsima akoezeno te bapetu baa bapeti na nga na vana bango so badekone bie dodekone ebele ya ye moma stop na okipe bango esu te Chantal amemaka bato obu aloka banani nga Chantal akabelanga te ngambu na kabela ele content ngambu naloka ye nga naza na problème ya Chantal te toswana asinga nga bana otraumatize nga na zemi bazaka na bekiri na bachimene nalobaka na kodemare ye asindela nga bato nyonso tomonaka lelo yo omona étape par étape ye moto asinda bato wana baofinga nga boye lobi boye bachange c'était comme ça mi josé doyebani makambo barando te doyebani makambo maison mère nga naza mwana maison mère mi josé aza mwana maison mère nga alobela makambo mingi ya musique nga lelo nabebi te barelation nanga ebele na fali le king vie na nga le king tona koyamba bato tona kotravaille na bana moto epila nazoyamba bato tokoma osona vie na nga le king fali pene banosala makambo na nga nalobela bamusicien bazongisi nga na rando vie na nga tiki nga mbala moko nazalaki na makambo na nga bamusike nakomosala bapromotion na ngai Chantal alingi motu te na vie internet amemaka motu te na makila botuna Chantal pourquoi alingi komona bato na internet te fasi amema bato makila rando babanda kobanda na clarisse littération eza lelo te pourquoi elandi biso ntina 2020 mi joza zoka naza na baregret lelo nalie fufu na nga nde naotokota kokota sikoyo nayebisi yo naokata fufu na nga mpo nasala nasala émission naolia fufu na nga so dosilisi mpo mi joza bina lia fufu mi josé bina lia fufu dokangi ne bafoto na hôpital mi josé azali bien nzambe asunga bato oyo bazalaki anke bana moni na te bino nyonso tu oyo bozalaki anke mi josé aza bien la mare na moni mi josé aza bien nzambe asunga nde oyo niveau dokomi tokoloba makambo nyonso tu te papier eza niveau mosusu naza monoko nanga eloba ebele na kodekone makambo tu eza esika na bimisango te etake nga mpe nazwi confiance ya famille moto aposa teke baposa bino teke nga na trike mi josé na kotikalaka jamais kotrike mi josé c'est faux pe archi faux donc wana monde moto nyonso ayebi nango c'est ma sœur si place pour okendaka elle restera ma sœur parce que oyo amoni ezalaki entre la vie et la mort ezalaki na place na nga nzambe abatela biso na ye tozala soude tokende mosika nzambe fa batela ye donc toza question mosusu tokopose nga oyebisi nga ta mosusu naza motu nakokobosana ah oui mais Josiane là toyoki ndenge olobi ezaka mpona opesa explication na monde entier nde baoyoka biso mpo biso oyo yayo devrai toyebi yango Josiane azala na problème ya moto te ye so likambo akenda mamako direct mpe ava makambo esalama bozalaki deya boyokanaki e nalina tuno lisusu na problème ya makambo mpo biso nyonso toyoki balobi ke non eza Chantal bola motu atrike ye ou soit ezali bakimbo mbanda na bango na chacha dokolo bamotu batrike ye et côté mosusu pe toyoki balobi Chantal bola zo sepela lobi ketikali yo Josiane Mondele aosala ope mabi soki oza courant na makambo yango to réaction na yo eza nini na makambo oyo merci naza au courant na nyonso
et peut-être eza kaka vidéo mo on a bandolé kapona expliquer ba tu mettant sur vidéo sous capri potimi José Obima. Merci. Ngai naza menacé, mon mari sait très bien que je suis menacé. Nga na bala je suis mariée, j'ai mes enfants. Naza menacé par qui? Par plein de gens au baebanisi, babatami na sima. Bato babatami na sima eza bato oyo nga Josiane. Tozana na bango na barando o nga na loba bakombo na bango nga José na yebi. Na été obligé na kini na ma famille José na kini na la police à Ville Saint-Georges, na kini na la police na nga Ay Anthony, na déposer encore ba plainte. Na porté ba plainte contre X parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Naza vraiment menacé, naza la sécurité té et là c'est mieux déjà venu balobi na biso do longwa awa. Donc Inch'Allah nous ambi asunga. Mais histoire à mon oncle na ko tanga koma mutu kufinga mutu na otanga te mais c'est pour na zo banga. Et c'est pour na comprendre sens si oyo bazo luka bato. Deuxième question ezali que chacha de Korbazo où elle est là. Ah oui, Kibombanda. Bazo où elle est là mobali na mi José. Oui. C'est faux et archi faux. Ce que bon monde a dit bongo, boye bitala tiki na ba longo lango. Batangi kutu na kombo, batangi kutu kombo mobali ngo ipareda. Non, c'est faux. Ah oui. On y mona mobile wana bolo banaza des essais de l'émission pour le bilaï. C'est un vieux comme dit à tout le monde, mais avec mobile à chacha, litango à chacha. Dans litango à chacha, azana bati ou à déranger. Il y a quelques semaines de l'année je suis en ligne, moi ça danda pour m'tabenga kiné. Alors bina ye que nino m'tapé si numéro. Eza chacha chacha bimana mobile na. Baba ndi ko finga ni Josinga mnakota kinazana messenger. Nana ba audio wana. Au téléphone nga ya enregistraka. Mais donc soit non doit enregistré. Nazana ba auto wana. Nde to ben si ana tanga ben mi je za ko singa na conférence to ko ici. To ba di ko singa esuka na ngodo sindele numéro ya chacha. To ebi se mutabi makana ça fait 5 ans bazakana bi na bota na ye pona bo comprendre nga et tout. Mi je za lobi clair na sikala ko bimana mobile note ba jara mobile no za jeune nga linga ba jeune ité. Da e ko benga mi José. Omo sinanga abengi ngai et tout wana da saka iba kinga na ana kati tala petit wana dokabona neza ka jalouse alobi makambe bele yo za leki nanga na ana problème yote kolana bango te bazo lukuba bundisa o shijaza motema abi azaka motema kudu soki motema nini ngolo ba malami na bango ba Kongo kikongo boy alobi ba jara bongo to yoki nga do yoki ti o takama kati ya cheki na conférence après yo kata na ye to kati. C'est faux, mi je na chercher ba ko wele la bongo te mi je na chercher zani bino nyoto bomona mi José oui chercher ke na bundita ya na ye ngam na singa na zonga na sala vidéo nga lelo ne na zabo na place na chercher problème ninga na ibanda ka chercher te me chercher na ndapu nga bazetu ba na ndapu nga ba na ba mimi bango te chercher c'est Charlène non ndima ke chercher ata mona mabeto na opingai il y avait personne non ndima ki bo mona axe to ba pati mi José poto ba ko ba ke chercher ata mona mabe nana pasi nana kolila mais nazana bezo tina la samutu ke na lingi osuki nana non na ebita ka chassa c'est pareil na mi José non tino ba contact ça ebita mutu tava na kwa na ye apeta ki adresse avec ko bundisa ya ni bakangi ya ko garder bana na ye et créer merde c'était ça vraiment et ça mama mobile mi José za mobile ouais en fait c'était pas mobile ami ya chassa na ndako na mukanda ti asala kate mtakabela ke chassa c'est ça mbongo ti chassa mbongo ne si la ka 15 jours déjà mbongo ici parfois il y a 1200 euros. 15 jours bon ici, 1200 euros. Bon là on a combien? Parce que ma dire, ma basse ma cigarette, tu peux pas la mobile. Bon peut mobile on a combien? Quoi peut ça chercher 1000 José comme quoi là na 1000 José. Le monde tout là na makambote. Oh désolé ba master makambona tout là na ka ozo mona ipasi ya moto. Mutakomo kene pembe na liwa bozo boma moto. Bo fete na ngo bo sepe na ngo. Même Chantal Lono bango Chantal ya pinga ngapi na pinga na problème té. J'accepte. J'accepte na ça ma bien na finga ngapi na finga yi. Mais acte OK mi Josal Stoki. Chantal yo sepe li po yo mto préparer ki clan. C'était elle. C'est quoi? Parce que d'accord. C'est comme des gens qui essayent déjà public déjà yebi bat basali makamba bongo. Ndenge bino so boyebi po bino boza po bolati pena makamba ngo souci venez za mutema. Tout à l'heure pour notre sola na chocopika za vraiment na souci vraiment que boza na bolingo ya ndeko na bino. Parce que c'est na pona bino bo moni ke bo réagir bo zongisa to botika ngo kaka eza bongo. Nga déjà ton a outi na la police, c'est ça yango ba uto ebitanga pe na la police parce que na kina de la police mobimba. Pour ngina kina 3e parce que na hôpital parce que mi je la ngina ke suna porter place na hôpital parce que ba mbila hôpital ba ya baza wana ba mbila baza ki wana ko loko eza kamo ya ngene pena ke na gendarmerie na ba ona tika
convocation quoi plainte nanga oyo to bano balala ka garde à vue donc il fallait qu'il y ait une gendarmerie wana mais na tiki ba photocopie famille mi José sala makamna ba famille mi José ba osolo bangana ote ko benga bana na tilikati ko ba traumatisanga na ba message na ba audio ne ba menasanga ya ko finga ba ya obudisanga na ndaku nanga o fia na fani na yebi na foyer depuis na ya Paris na tonga ete na bete mabe na ete ye mta on préparer ba tout pe na lobi video na bita mutu na kumisa na kanta nzambe soko tali bien eloko bango basali eza kindoki parce que fani déjà kana kinga na sala eloko te oui pourquoi kana na sala eloko te na sola na bien pendant un mois na finga ngatala en bino bakata ke bundisa yo oyo kenda ko bundisa na gare ye okenda bundisa pa na ye ona kenda ko bundisa camarade na ye alors que ça n'était pas que bana mbona nanga baba bonde nyoso to ya page oyo soki lelo nga kenda ko bundisa mwana na eta pona fani linganga mwana na ta linganga ta mutaketu en ana en na mutema botela façon na ye botela mutu botela longi na ye botela mino vampire botela nyoso elongi mabe botela nyoso ne elongi kwa mwanse kisimbi bomona kiata na en ya kindoki en wana pala la kisango na bato balinga kayete mais ye ko bato okutu bazana bango en dehors na ye parce que eloko ngo olobi nanga na osongelo na bota nango na obosa te ta réponse au pesinga o olobi nanga na peso réponse nango en ya fani monde ate monyango basinga ka batu trop oh mais yo poleke ko finga kinga ça la video finga yo mimona ka yo ta nani yo internet pesa ya yo en la jalousie na yebi fi wana na foyer ngana za na mobile nanga ça fait longtemps avant que des foyers na za na mobile donc ça na longo foyer na ka Paris pa nanda nanga na mobile nanga na Paris na Saint Marcel asala anniversaire ngam na sombele robe alata na dia Châtelet en ko 35 € na Châtelet to kana petit na principe ya yengi mwana prince yengi to be ngala petit na principe de la canon et ça ka yé ça moi camarade na bisimo comme elle ça ba jolibilité Nathalie voit ba bien na silo to ta bien na boka kutu bangote et ça ka yé to na foyer ba si ebele to solo la ka bien to ka bona bien problème te aye fait parler de ça na problème te bref on a kanga ki téléphone na beta qui pendant un an na benga ka fi wana na bonde la pena tikya kati ai bitaleki na finga ngate siko mabena ngisa wapi ya loba na ngati vraiment soki nazo benga yo leki nazo finga nga pekita ye yo zo tika kaka zo finga apona bengo na bina za besina ko buka yo obiza na benga ye mo ka peso adresse obenge ye mo ko tinga na conférence apesi nga adresse na boyo te na nga video na tie na bina okuta no sheyo tiko kuta no na ga to bazo benga do komi na ga do bunzinga na pasi na ne mo na ye na ko te mabete ni bomba sali wana ngana bete na arme te bomba bete na arme ba sali ba ko komisi mutu na liwa makamolo ba mingi ezali ndoti kana leta sala yango loko lobi na ngai bintu donc ngana za na vengeance te na mimi mutu nyonso to onga na singa onga na loba na mimi na mbila na expliquer mon ba presse na pourquoi na singa boy ko ba doit mozo ba vidéo que na bulki ba ngana kuma ba problème beli oui y a pas de souci ba problème na simango déjà avant donc il a makambo to tiki je suis toi na mboka loi to ko za ka ba nyama te ko ko to ba kishata pulmonaire to ba kuluna te kuluna pesa uta yeba na te ngana kishata na te